la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Ça, la Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone, alles wegen Babylon. le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix. Mbote balandi nyonso bana ya Congo masolo na biso émission na bino kimia nzambe ezala kati na bino, abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Mbote na bino, mbote na beno bana ya ba Congo, Congo Central pe bana bandundu moyo weno bana mbujimai kananga pe tobosani te. Mbote na biso bansolo sako bana ya Équateur Mambenga pe tobosani te bandeko na biso kuna na Kivu Amujambo. Ya solo bandeko balandi nyonso, lelo ezalaki mokolo oyo mapinga oyo ya républicain ya solo bandeko bakitaki mpona kolakisaki ya solo lelo il faut basala marche moko ya monene mpona endurance mpona kolakisaki ya solo. Boyebeki ya solo président de la république Faci Beton azwaki bilenge bajeune oyo bazali na konzo oyo misisi ezali ya kolenda bango bakendeki kozwa formation. Bazali partout na mokili na monde entier, bazali na Allemagne, na Canada, na Egypte, na Israël. Bajeune bilenge pende ya solo bana ya Congo 100% congolais de père et de mère bakenda kozwa formation. Bazali kozonga ndambu ndambu na kati ya mboka na bango, mboka bakoko na bango ya solo bandeko. Lelo nde ezalaki mokolo bakitaki sur le terrain pote ya solo population ya Kinshasa pe Congolais surtout na kati ya mokili tozali tomona bango ke ya solo ba républicain o bazali kokengela mokonzi ya mboka pe bazali kokengela mboka na bango ya bakoko la République démocratique du Congo. Ya solo bandeko ezalaki esengo mingi komona vraiment ndenge bakitaki na kati ya mabela bakoko na biso. Vraiment tosepelaki makasi. Ye moko numéro 1 ya garde républicain général Kambi Ephraim, ye moko azalaki wana ndenge tolingaka ba général ya konzo. Ozomona général pende ya solo alenda ya solo bandeko général ya libumu te kasi ya solo général oyo vraiment papa na biso général Kambi oyo azalaki elongo na oyo ye baelema na ye nyonso tu pe na mokonzi ya mboka oyo azali kotala vraiment na kati ya bilili ndenge ezali koleka kuna. Babandaki ya bango mpenza marche na Fikine mpe bakendaki kosukisa yango na Kanchachi. Bandeko bolanda bilili bomona ndenge ye moko numéro 1 général Kambi Ephraim pe na mapinga ya républicain oyo azali kokamba ya solo bandeko sengo population azali na sengo komona. Merci na bandeko basali biso bilili losako topesi bino vraiment on est ensemble vraiment ya solo bandeko tolanda bilili bomona ndenge général Kambi Ephraim apesi mitindo na oyo ayeba elema ba garde républicain basinzeli ya mboka oyo bazali kokengela bongo mokonzi ya mboka le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko esengo tozali kozela mapinga na bibundeli susu ye bandeko mboka na biso tozali na posa armée na biso koma boyi ba congolais 100% bango moko de père et de mère basala sinzeli ya mboka na bango. Toboyi armée oyo ya ba infiltré tokobengana yango pe toboyi ba général oyo bazali bongo kosala pena mosala mpona mboka te ya solo bandeko tolanda bilili tomona esengo ya population pe peuple congolais atondi na sai bandeko ezalaka nde boye. Merci Faci Beton, merci général Kambi na mosala kitoko oyo bozali komonisa peuple congolais. Matondo mingi tolanda bilili.
colonel, diplômé, supérieur de l'administration et commandant brigade, colonel Benjamin Katili. À vos ordres. Arme, bien. Rép. Askari! Askari! Ote na bino banso! Ote lisusu! Très bien. Lelo ezali mokolo ya sika. Une journée spéciale pour la biso. Parce que l'hierarchie na biso est décidée pour exécuter marche d'endurance pour na kotelemisa nzoto pour na kosala soda ya garde républicaine azala debout pour na koévaluer capacité opérationnelle na biso yango lelo tozali awa toza nano na point de départ nayebi ntango tokokoma na point de chute oyo ezali epa na biso na kanchache tokodebriefe na activité oyo tozali kosala comme na mosala ya soda epandaka na ordre mpe esukaka na ordre oyo tobengi mibeko nazali korapele quelques consignes à observer pendant marche na biso. Nous sommes organisés par unité, par colonne, et qu'on a la respecter comme tel. Tozali kolanda ba itinéraire bakonzi ba décider mutu na mutu na kanisi azali privé esika nini akotambola mutu moko te en terme de consigne akokita unité na ye po atambola na unité mosusu mutu moko te akokende au-delà ya vitesse oyo déclaré na ordre de mouvement oyo ezalaki publié mutu moko te akoloba kati na mulongo quand un commando marche il marche en discipline. Quand un commando marche il ne parle pas dans les rangs, il ne chuchote pas dans les rangs, il observe les consignes. Quand un commando marche, il ne parle pas avec les gens qui passent de part et d'autre. Quand un commando parle, quand un commando plutôt marche, il manifeste l'attitude militaire. Wanande et ça la différence entre commando et fantasy. Nous sommes une unité d'élite. Mais quand il y a biso, nous allons avoir des spécialités différentes. Et je voudrais que chaque unité ait exécuté marche selon Bekoto Pesaki. Est-ce que Toyokani? Est-ce que Toyokani? Na kosongela lisusu
koloba pe kobeta sete oyo tokomona azali koseka kosolola na basivile azali kotala epai na epai police militaire na biso eza wana kokanga ye. Par contre tokoféliciter et tokoévaluer d'ailleurs unité oyo et pour observer ma consigne topesaki à travers ordre de mission et ordre d'opération oyo allez corriger marche ya lelo. Alors pona baoyo bakomona biso tozali koleka. Notre marche n'a rien à voir avec babiloko on a landi déjà dans les réseaux sociaux. Biso ezali babiti de la biso garde républicaine ya ko évaluer capacité opérationnelle ya unité na biso eza pe ya liboso te tosala marche ya boye. Marche esalemaka et toko continuer pe kosala yango. Et d'ailleurs en passant je vous informe déjà que toko organiser muchaka otobenga ka cross ezali ko pesa zoto pour écarter capacité physique la ba condition nango dissipé. Donc en dehors ya marche toko organiser pe ba cross interimité. Est-ce que toyokani to bandi awa na fikini est-ce que tozali tokolanda itinéraire bapesi ti point de chute ezali Kanchati. Après Kanchati na koleka on a ko débriefer et après là-bas chaque unité kozonga nesika nango na zongeli en titre récapitulatif. Les consignes doivent être respectées. Est-ce que toyokani? Alors sur ce n'a annoncé déjà début il y a marche na biso d'endurance tel que prévu et organisé par le bureau 3. Je demande aux commandants des unités, surtout les grands commandants, de faire observer et exécuter la discipline, parce que la discipline est la mère des armées. Alors, chers amis, à tout à l'heure, en observant la discipline, Tokutana et Banabiso na Kanchati. Est-ce que Tokani? On a kosuki ça. Oyeba que commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, na ero nazali koloba aza kolanda ndenge nini tozali ko exécuter marche na biso. Il est le premier soldat kati na biso mapinga ya FRDC yebe aza kolanda yango. Mwana mboko tamboli nyamu yebake commandant suprême na yo akomona yo na nyamu na yo embano na yo ekozala. Est-ce que toyokani? Merci beaucoup. Alors, je demande au commandant de procéder au début de l'exercice que nous allons exercer tout de suite là. Merci beaucoup. Rouge,
Donc il faut plus de 40 ans de monde ici Babylone Kwabo. Puis le moment où la population est là, c'est là. Tu vas pas chaque chose à son temps. Bamou Bema, Fati Alomaki, déboulonné, mais malembe. Donc patience, il y a un monde Babylone. Et là, très important parce que Fati Beton, tout le monde général, la Dalia, ma pingana, ma soda, d'ailleurs, il y a un soda. Ma camo est salé, ma RDC, talna, ma soda, on va ici formation. Le loba doté on va tenir à Sika, idéologie à Sika. Donc, il y a dit que Kagame na ba Rwanda na ba M23, match aussi la calamité. Dans l'armement, là, nous on va réussir à Poutine. Il faut qu'on quitte ça sur le terrain pour que non vraiment ma camoise est saléma. La CPD a tout pour la générale. Mon bout de le bague le moment la que non. La tchaka maël la ngala pere rouge le loba bimi. Donc mon que non n'arrive à bimaka la tangwana. Ya batuana et à différent na ko bimatanga le. Ça veut dire que non Fachi a une indusa a une idéologie pour le changement. La veut que calamité Kagame Kabila, M23, bango suba dans la nyarka. Oh, Mr. Javix in production. bandeko ya solo tokomi na suka na bandi bolandi bilili na esengo komona ba mapinga na biso ya ba républicain oyo basali descente monene na kati ya Kinshasa na ville ya Kinshasa po te population bamona bango bazala na kimia insécurité ezali te sécurité kozonga na Congo na Kinshasa ndenge ezalaka oyo tomonaki ezali bayini ya mboka
bato bazali kosala bassassinat bayini ya mboka bato bazali kokotisa mobulu mpona kosala baenlèvement mpona kolobaki ya solo président de la république azali kosala mabe tozali kozela je ya francophonie ezali kobanda kala mingi te esengo ezali koya na mboka na biso mboka fe etongama Faci Beto azali na posa ya mboka etongama mapinga yango nde ekengelaka ekolo kasi mapinga tozalaki nango oyo Faci Beto ayaki kokuta ezali mapinga ya baétranger oyo bakoti na kati ya mboka na biso mpo bayiba nkita kaka bango bazali kowelela koyela biso yango biso bakongolais soki ozali traître tozali kosenga na président de la république traître nyonso azwa mbano na ye pamba te moto azalaka traître ayaka mpona kotrahir ndenge tomonaka na bafamille moto azali traître ye nde akodestabilize famille na bino yango bandeko tozala mayele na président na biso topesa ye maboko po te ya solo mboka na biso esikolama epai ya bapaya mpe ya solo bandeko tokoma biso moko bakonzi ya mboka na biso tozala fier biso bakongolais ndenge tozali na mboka na biso bapaya mpe bapesa biso respect yango nde mokonzi ya mboka azali koluka mboka ekotongama mapinga ezali kobongama kuna na kamina kuna mpe bazali kokembisa bango mikuwa kala mingi te tokomona bango mpe bakoya lisusu oyo mpe bazali na allemagne kala te na israel bazali koya mpe na egypte oyo baye ndambo kala mingi te bebundeli ekoya na kati ya tata bolimbisi ya solo bandeko nzambe apambola bino abonnez-vous na Congo Alenga TV biso toyaka kaka koloba makambo ya mboka na biso tolobelaka yango tobanga te tozala nsima ya mokonzi Faci Beto kimia nzambe ezala kati na bino ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumuki mbangu en direct ya Congo Alenga TV abonnez-vous tozali wana mpona bino tokoyela bino kaka makambo ya mboka matondo mingi ingeta Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, Sala, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix,